combat ya Kaje Bandi na ville province ya Kinshasa entre gouverneur ya ville province ya Kinshasa son excellence Gentili Mbaka Ngobila mwana ya Ngobila na ye moko Gérard Mulumba bakiselaka ye 48 heures Tatu Muluba nyonso ebandi na makambo etali gestion ya ville province ya Kinshasa zoka ndenge tozalaka na Kinshasa boye ba personnel oyo basalaka na hôtel de ville baza na 25 mois impayement bafuta makate batalaka kaka boye mutakoloba azate ndenge moko pe na ba policier 450 oyo batravaillaka na ville province ya Kinshasa bango nde baza na mois 22 mois d'impayement bafuta mate e bongo kote ya ba ministre provinciaux kuna kututika na yo bango pe babeti 25 mois ya sec bafuta makate mutu akofiotola munoko azate bazobanga soka déclaré kaka boye lobi nango akozwa lettre chikicha chacha kisa lumesila yango baferma ya bango bouche bavanda balobaka te yango nde tangu Jekoko Mulumba atali situation oyo alobi il faut loba ameki koloba boye mbala moko kote ya gouverneur elumbi solo alobi akosalisa point de presse esika kobimisa ba vérité nyonso ye pe kote na ye Jekoko Mulumba 48 heures alobi ngape na mobali eloba papa mboso ye pe akosala point de presse na ye point de presse oyo alobi de vérité ezali deja kolumba solo ya mabe na makambo tozali komona imagine na ville province ya Kinshasa selon investigation tosali ezanga danki yango totuni ba recette nyonso oyo ekotaka na ville province ya Kinshasa ekendaka wapi poti lelo zando eza inachevé bakisa lisusu impayement oyo batu bazali ko de pleurer mikolo eleki kutu tovanda kaka boye na ville province ya Kinshasa baya kobengana ba ministre provinciaux na babatima esika basalaka musala par manque ya paiement c'est dire bavanda na ndako ya batu 27 mois bafutaka te soki bobandi kotuna bango mbongo bakomi kolia munoko nde babengani bango boye ebongo kutu ba facture ya mai na courant wana kutu tika na yo pa moyen ya koloba yango en tout cas na affaire oyo tozozela tozotalela tozozimele nani ndakoloba vérité po asauver bakinois affaire à suivre ekeyo oui. Jekoko Mulumba vice-gouverneur ya province ya Kinshasa na Gentili Ngobila Mbaka ekoinda balobi divorce oyo alobi oyo azosala eloko te oyo alobi oyo azosala eloko te ekomi compliqué entre les deux Gentili Ngobila Mbaka et Jekoko Mulumba à couteau tiré Jekoko Mulumba alobi Gentili Ngobila Mbaka tindaki batu bakende kobanda ko attaquer ye na CG Kabuya na VPM ya intérieur Peter Kazali na ba media Gentili Ngobila Mbaka alobi wana makambo na yende azana ba problème ayi makambo azosala azokotisa CG Kabuya na VPM pamba nani akolonga ya bodempo ina mesilité to bakisi mususu yango to bakisi dossier à dollar ba convoquer ba kambiste nyonso est-ce que Kinshasa ba okoka kozwa batu nyonso ba kambiste ba nyonso ba changaka na matete na kisenso na kimbwala bao bazaka na kote ya Kamunganga bao bazakuna na paka juma batu nyonso to ou bien ba ko inviter ndeba oyo bavanda kana ville même bao wana qui sont connus. Est-ce que l'État a pris le soin d'identifier tous les changeurs de monnaie? C'est vraiment une question qui se pose bande konanga mitema likolo pona clôture ya dépôt ya ba candidature Kadima Denis akekotana na ba centre angu ya réception batu bazate atuni boko ya mkolo nini boko ya kobunda preuve de paiement ezaba monsieur le président preuve de paiement 500 000 balles ezo monana
Donc nazo ibisayo a problème. Mais kuna na Katanga ça continue. Nana ibaki ba camion ya bato a minéré. TikTok, le moyen rapide, le plus rapide, beau liker, beau partager, surtout beau kende na ndeko Eliezer tokokoma na compte na biso ya YouTube. Kuna kozo ba détail nyonso, soit Olandi tokomi wapi télévision chaque jour à Kinshasa la capitale. Et que c'était là qu'il est chez Coco. Avant chez Coco contre la pouvoir quand on s'en même député. Ana bongisa ba kingabwa ba milieu fa bongisa. Mais le long je Coco comme vice-gouverneur, j'appelle ça ba député mais pour bongisa yi. Par contre c'est pas la route. Gentiment Ngobila banda zo pouvoir na ville province à Kinshasa. Azo ça le locomotive na ville province à Kinshasa. Un député provincial vraiment c'est dans conscient. C'est vraiment besoin de quinoa. Par contre, c'est le logo en a tout. La bonne moto a évolution, esprit et développement en Bogati. Kimbuta même la dame batas, mais les autres étaient Kimbuta. À l'époque, Kimbuta même na balabala boîte à série, na service ya transport ils à la carte. Pour n'anga pour na ba député provinciaux, nous sala ba ça les aki ba suma peuple pour dazaki ili pour na suma peuple. Donc nous sala ba ba logo la peuple pour mogi keneli. Puta madre, weón. Aquí donde me dan ganas de mandar todas las rechuchas, weón. Si no fuese porque necesito la puta plata. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu, depuis le village Bombili. Mandi wa wala kasi pasasi. Kima meu. Lemba Tala bango ye wana musana bango kako beta kabagaz. Komo nani? Samuel ofanda gapi? Nafanya Masiala wapi na komini? Ngalema yo. katika Masiala na Ngalima. Ngomo yo. Gil. Wapi? Gil pesa wapi? Na ta Gil pia kile kasuni. Wala titu. Na Ngalema kaka. Ha? Na Ngalema. Na komini nini? Ha? Komini. Kumba vini na titu. Komini nini? Na komini nini? Kumba komini pia na titu.
Donc, yo, Papa, oyebi la adresse. Guil. Voilà, quand la guilde. La Jeep. Mais oyebi, comme vous avez venu à Vinoté, oyebi numéro à Vinoté. Nabika numéro 12. Il y a venu éviter. Comment on Nabika numéro 12? Aussi, mi machette ndengeni. Bango ba papier terrain matin. Non, la pêche, là, ça vous appelle ça que machette. Bango bali. Eh, mutu moko asimbaka eloko apesi ndeti yo simbi yo moko opesi mutu moko opesa bato mibale te nani yango apesaki Pana yi. epana ye Ye apesi terrain ko sinta papa. Da ta bango bali. Ye apesi terrain ko sinta ngo sinta sinta. Opesa mata mutu. To kuta na ban to kuta na ma. boyebani na ye Matanga na bango. Matanga ba matanga bango même matanga bango. tuyebe na yo Biso to ba na ka to ta matanga. o 14 ans okende Ni ngati. namona yoka olikana Ah mata. Obo tita obo kanga bonni. yino kose biso ko makambo kose biso l'accent de okosaki Oui. okotisa yo nde bongo Oui. ambo Ngati nango oui. mpona nini mpo soki eza machete malamu ndi ozango pole moto osa mona soki obombaki mpona nini Ne pesa non. Obenga tina. Zela obombaki kuna mpona nini Abita na zoli se ko mba wono zo ko tita kasi ngo. mpona nini yo yebisaki abomba mpona nini Ah mata. E bon la ko tila o maka. ye moko azambela bilamba na ye pourkui ye moko Abombaki te. ngakuwe kuta na tsemu na mu Bango baza mutu kwa. Abibila mutu ba titina tina tina. ayeka koluka yo eluka ye Ah, ayeka koluka yo abenji ngai tomati.